mérite quoi. Donc n'est-ce que compréhension. Moi on c'est là. Mais c'est pas ce que tu attendais. Ouais. Vous comprenez? Moi, on a beaucoup. Donc, vous avez un salaire monté, qui est toujours. Si, les bandelitos, tu as frise en 78. On fait absolument un bulletin de paye. Après, moi, baby. Après, moi, baby. Money. Tu as un comportement vis-à-vis. Vie à un patron. Mais bon, au moins que. Makambo wana ya ba salaire ya ba canaille ya makambo banana ba vie calé hein. Donc c'est que musique comme ça ba na canaille za mamba solo canaille zali ba bino bomona ba canaille canaille zali muto wa lo ba ke wanga na ke canaille ate wana kosi donc ndule so canaille ya bosala canaille zali ya omoni canaille ya ngoti ya do boti héritage ya canaille canaille za canaille penza oui. On sent bien que nous avons donc nous avons canaille ngaya. Canaille pena to biso bita ba enregistrement bo sisa enregistrement na Renapec. Enregistrement sili boko. Bo biti pe pied outi Renapec. Bo toboli zona kisasa ti bo kweka matonge bo keyolo. To bita ba pied. Oui, to bita ba pied. Mais bon, nous n'avons que les Français à quelquefois malheureux bon. L'homme prudent voit le mal de loin. Nabeti Maradona. Beta Maradona. Nabeti Nzemone Mbigidi. Bon, on a couplé, on a qui batterie programmée. On a oublié un refrain. Mais parce qu'après, Kofi avec un petit Juju, on travaille dans le studio. Mais le concert, on a toujours un concert. Tu as Kofi na 94. Mais côté là, ça va. En tout cas, dans le côté Mbongo, tu es Bébanate. Azar peut s'en cacher parce que Azar aux absolus comme un requin. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, tant que ce qu'on peut reprendre comme un vie roche, tant que via Zongi, abandonné Yapoto. Au départ, c'est une bagité. Parce que on a besoin de Betana, n'a Bilabel. Donc pour la vie, à mon avis, on a quoi trahison. Ils ont Bilabel, na Rigo. Ah non, mais on a déjà mis ça à Friza. Tu as bien de yoga qui Bilabel na Rigo, comment bah, ils ont un angoli comme un bon matin. Ils ont un angoli comme un bon matin. Bah, comme il bon, on a le bango à thé, mais bon, moi, ma relation est là qui. Vous comprenez, moi, ma relation est là qui. Mais, et là, quand vient au Chira, c'est plein d'angoté envers un personnellement. Bah, il dit, ah, bro, mais c'est nanga. Il va y solo. Bon, aussi, quoi, yo. Ma quoi, qui n'a pas Bilabel, ou on a Bilabel na vie. Relation qui bien été. L'homme prudent voit le mal de loin. Nazalaka moninga na yote. Papi Ken tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi Ken tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux aujourd'hui. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. On a passé vidéo partout, Bande Bolanda Gabiso, à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci à vous. Merci Bande Bolanda Gabiso partout. Souci Nabiso Zalaraso, au côté de Tolobe la vie, à chaque fois. Il faut bimana quelque chose, il faut bimana matière. Merci à la grande équipe à Tolobe la vie. Merci Washington, merci Nayo, Eric Shimonoka, merci Pinocia Agostino, merci.
merci na Jérimbo na Canada. En tout cas, grande équipe au travail à Nabino. Nous sommes ensemble en Balobaka. Voilà. Dans ça, on a Mbutamuto Moko à quoi se présenter. Bogoye Baye, Azanani. Balobaki, nous devons respecter les gars qui ont vécu. Parce que bateau, bamona, nde bazana histoire. Ah. Là, normalement, mon vieux sec bidens monganga. Big up no yango wana. Kulutu mbote. Mbote mingi. Otala bato bazala na sokuna. Na yambi nani? Oyambi comme on a une famille non, on a une famille comme on a Moké. Moké Albert. Babenganga sobriquairement donc Abro. Abro et Witina Kombo, il y a Albert. OK. Ah, on va changer en moment comme comment Abro. Ah oui. Voilà, mais quand on met la biso parce que ngana bien bateau voilà na biso ngaba. Donc Abro Azanani. Abro Azali musicien. Monakin. Monakin. Na Monakin, na mona ya avenue Yangambi. 81 côté Maya Bichakucha. Voilà ngirengire. On a tant on a ba pompier la raté na bakine. OK. Pompier la raté to no sukola bilama na mer. Na mai. Au moni rivière uta Selembao. Ouais. Et les katina côté avec l'église kimbangiste. OK. Donc no sukola bilama na mer na sukuna. Donc bref, et là pour en résumé, là pour na ko moi histoire à vie. Mais après bandi parce que tout le monde a la musique. On a bandi musique dans la Yolo Nord. Vers année faisait la 69. 69. 79. Non, 60. Parce qu'à Frise et Képo, on a 1970. Ouais. Hein? Donc, tu as une génération où tu as la musique à 14 heures. 69, avant 70. Donc, on a une musique. Tu as une musique, oui. Tu as une musique, oui. 69. Bah, 69, tu as une musique qui. Na Luna National, bis na Yolo Nord. 69. Ouais. C'est quoi la musique qu'on dit? Tu as une musique qui nga Nazaroya et pas Joe Mali. Parce qu'il est encore vivant. Grand frère na Pierre Boomba. Obarobenga Franco Mongo. Yé azaki chef d'orchestre na Luna National. La Luna National, bon, on met la musique. Rumba congolaise. OK. Ningezalaki kaka. Mais moi, t'es pas sérieux dans ballet, non. Nous étions un orchestre. Biso na Yolo Nord, le Maquis na Yolo Sud. Les Marquis. Maquis, OK. Avec Théo Dindo, Théo Lolango, 8 kilos, Mongita, à commentaire, on a poussé comme on a eu, bango bagi bana Yolo Sud. Théo Dindo kaka Ngwaka. Ngwaka. Ouais. Ngwaka yé. Papa Lola. Oui, papa na Lola. Yé meneur, il y a orchestre le Maquis. OK. Biso toi qui na Luna National. La Luna National les Rwanda batubaki ba chanteur na biso nga na kuta. Na kuta ki Bozi. Na kuta ki Soule. Aki mwana Mombele. Na kuta ki Vidali, camarade à Bozi. Pire master Bozi. Ouais. Na kuta ki Vidali. Donc na Roger Makwaya là, moi Yolo Sud, akomaki aki babenga onani bato balana makambo étude ya basango. Roger Makwaya là. Bango ba chanteur nga na kutaka. Donc Bozi, Vidali, Roger Makwaya là na Soule. Yesko kende kuna tankena. Ngana na ko yasko na za ko ya ce qui perd à Kangi Palais, na kipa wa Jomano qui nous faisait. Moutazaki drummer là on a qui sitom Mabusele. Ya na Mateta Azali akufa. Mateta ou joueur ya Mateta Philo ou joueur Imana to kundia na poto mikolo yo.
grand frère na ye masa na nga ye mutaki drummer ya Luna National. Yuba de quoi da ndenge to benga ye de quoi da moya ki mutambunda. Nga na sako ya c'est que moi rap na zo na rap ka ndenge to la kana drum na mesa ou bricoleti Yuba Longwe. Donc Yuba Longwe Soule Ake Minzoto Wela Bozi pa Longwe Akepe Minzoto Vidali Loko la papa na yazaki cadre na Onatra Akene Imba Zangungu Siko orchestre ça orchestre Elali mais comment ça les Rwanda tous à bêta tous qui na producteur moko vieux Longange ok tous bêta ce que ba concert jumelé enlevé des rideaux il y a Stukas Stukas Yalita Bembo tous qui éditeur moko vieux Longange édition Wazakesho tous bêta na enlevé des rideaux il y a Stukas. Alors, l'air mokoti Pablo Aeko Longwa na Stukas. Quand Pablo Longwa na Stukas, Pablo Ake parce que Pablo avant Kota Zaiko. Ouais, Pablo, il Pablo. Dans le babé, il Pablo avant Kota Zaiko. À l'écran à moi orchestre belé au batu belé ba ibité. Pablo habitait na Friza. Aleka na Friza parcours Moulaye. Oui, aleka na Friza. Sauf que na Friza où melagité. Parce que vieux Seskin là qui grand prêtre donc les Rwanda pour mettre na vieux Seskin faut de les lima quoi. Pablo où melagité à Longwe na Friza. Avec obéta na orchestre comme dans les écureuils. Ba betana ba Oscar, ba Médis Otagine orchestre pop. Donc Pablo Longwe à Friza ayena na les écureuils. Donc ayena les écureuils avec vraiment déception mon voyage mon il fallait pas voyager bon bref après avec Kota Zaiko. Voilà Stukas déjà Stukas c'est Ali. Pour dire de ma personnalité ndengena comme musicien tant ma chanteur wana ba Longwe sous la Longwe Boza Longwe ma boussé la commis ou azaki drummer a commis chanteur tant ma boussé la commis chanteur ce qu'on vit des salami vit des salami à drummer ce qu'on a toke na obeta concert mo na matete wana yo na bino obeta tout na o débrouiller kaka drum kana mesa moi je suis autodidacte mutalaksanga batterie oh vana na kiti boye non je le dis ouvertement bato ba yebi carrière nanga ba yebi bandeli ya vie nanga ba yebi nga mutalaksanga drum azate na yekola drum likola mesa ndenge tout kinois tout comme tout jeune kinois ayekolaka Pierre grand frère Dion Malawi binanga abro polinga kita drum yango na confiance bar na ma tête bana na vanda na kiti wana ti lelo na tika ngote voilà koko mananga drummer yango wana ezaki ce vers quel faisait là-bas. Alors, pour ne pas exagérer, il faut là-bas 70, 60, 71, 70, 71. Oui. C'est quoi bon, après on a c'est parti. Après, oui, c'est parti. Après, parce que n'a pas déjà répertoire à Stukas. Parce que tu as bêta, tout ça va concert jumelé dans Stukas. Quand on a longo siko nani attends tango Luna et ça le coup de Koufi oncle Losikia c'est maneno non na Koti ba na 20 mai ba kozwanga
na koti orchestre Mirage Lisano. Tant lune kufi bana 20 mai ba ko zwanga na koti Mirage Lisano. Na ba Joyisa esika Joyisa salaka nzembo akilenduka na koti Mirage. To sel enregistrement Mirage papa Mirage pe umela mingite. Mirage pe eko okufa. Donc Mirage ekufi siko Stukas bakabwani. Lita bembo parce que taki Stukas Boys. Donc bakabwani ekomi Jean Lomingo ezaka moi et c'est un peu le quoi histoire ya Wenge. Donc Jean Lomingo a que presque na ba mission tout. Akena Samunga soliste, Moudjos accompagnateur, Honoré bassiste, Pablo oui les Rwanda Pablo après na chant Jean chanteur msuna habité mais sikoyo na côté ya Lita tikala qui est presque yena sukebola batika yena sukebola après babani ko sala recrutement tant babani ko sala recrutement babandi na Samunga le soliste tant babani na Samunga na website mo histoire mo seksayo Samunga azakotanga na tene de ngiringiri alors baké ko zwa oncle le sikia le quoi dans stratégie a Lita bi pour to casser ba type on a il faut to zwa Samunga bazoé comme soliste faut ba yibaye OK Samunga azakotanga na ngiringiri balalela Samunga cousin na sortie école tant Samunga abimi chik babendi bakoti na car bakene na 20 mai bakoti bakene na 20 mai akoti mouvement maman babino bon ndeko vous allez bouger souté au côté mouvement tibandi c'est comme Jean Lomingo donc Stukas Flams parce qu'il y a Stukas Boys na Stukas Flams batikana qu'est-ce que c'est soliste azate batikali na accompagnateur na bassiste na drummer. Alors qu'est-ce qui s'est passé après sikoyo et bandine refondation ya Stukas Boys Lita alobi na Samunga faut aluka accompagnateur Samunga alobi na Gabi faut ba ki nous Alidai c'est que moi na fokombela likolo côté moi na bagari libinza ba ko beta na orchestre moko so ko tini ba na fokombela leo ba Fox tumpekete orchestre ba na fokombela likolo ba ke bazu Alidai ba ye na ye sikoyo pour ko compléter ba musicien ba ye sikoyo orchestre ba na kauka lo salongo ou un orchestre bana kauka ba ye ko sikoyo Vieux Samara ya bassiste na Kisola Nzita Kisola Gabi Kisola qui peut chanter sikoyo donc bakomi na chant bakomi Lita Bembo Sukebola Kisola Nzita 3 chanteurs wana Jean Zate et Jean tikali na ye à l'écart nega kenenge na Stukas Flams parce que tant on a côté Stukas ba ko zona côté Stukas Jean Zalagité yo c'est comme ta on a outi orchestre les Mirage Mirage Lisano ba na 20 meka na côté Stukas Stukas na côté Stukas ba ça le test ambiance test la guité ba inga déjà qui na côté Stukas allo tout ça le quoi n'est moi maki tu vas dire titi Lita personne qui n'a pas instrument sauté Lita eko kende qui push
et pas père na bango parce que papa na yazaki commissaire sous-régional. Bon, alors avant Gabi akende on a toujours beta na ba instrument ya Rochero. Pour beta na instrument ya Friza. Ya Friza. Ya ngone zaki on est l'air moko yemo Gabi lita le bango que stuka c'est comme qui stuka lay. Parce que toujours beta na ba instrument ya Taboulay. Yeah. Si l'air moko vieux a récupéré ba instrument na ye lita a outi sikoyo le qui push na shaba azongi kin tango lita azongi kin ayi kokuta biso atiki biso na netika na maki quoi oui tu vois qui na obenga o maki to continue ka barek wala Jean Lomingo azongi na mte ti après ba négocier Jean azongi wala stuka flamme c'est kufi Jean Lomingo azongi. Tale bakende bon baké panzala ce. Ah bakende tant baké qu'on est kufi parce que mutaka aussi la force na bango ezalaki soliste Samunga. Tant Samunga longo et besili ba zaki suna na force te. Alors tant Samunga yesiko na et pas ya Gabi parce que la souligner le mot ya est très important. Gabi Lita qui force pour la banzembo na ye souci na mwasi yozaki ba réalité les gars vina et loko parce que je te raconte ça ou bien nazo ça ba mélomane ou ba olanda biso ba tebele ba yebi histoire wana te histoire ezaki boye Lita tanga koti stuka ça ezaki meneur te. Meneur, il y a le chanteur principal, il y a Stuka, il y a Jean Lomingo. Mais si on a baqué, qu'on a l'enregistrement à Philips, Banzembo ya Lita, il y a Banzembo Suka. Vous comprenez? Souci na mwasi. Si on a l'enregistrement à Sili, Babandi pressage na Banzembo Suka. Ok. Olaninga? Babandi pressage va dire que manze masuka na boite to lingana manze mas ya Gabi elenga stuka se bin banzembo esale que Lita Bembo azwa leadership banzembo wana ok lokola pe Gabi aza garçon mo kasa tanga banzembo ne bimi et matie vous comprenez? Banzembo matse Gabi, banzembo na yami bali me ya liboso wana. Souci na mwasi. Donc Gabi a sapé dans banine a sapé Jean à travers succès ya banzembo na ye. Alors orchestre qui après kutikala Gabi a commis leader incontestable. Il y a Stukas. Ah oui. A comme leader incontestable. Il y a Stukas. C'est quoi on Stukas, vous voyagez dans Stukas? Mais bien sûr. Voilà, nous sommes le bien d'abord. Pardon. Volume c'est ça. Pour qui mangate. Au commence on lien bon en musique on peut n'être aucun. Est-ce qu'il y a une musique à l'aventure? Ah, coller un bon en musique pensa. Parce que les gens la loi dans Stukas hein. Ouais. Nakena okota na kosa. Tona koti na kosa. Ezaki. Bon, on va Stukas pani. Na longo ikaka pas incompréhension. Voilà, il y en a Libeki. Libeki, il est mon oncle, je l'ai cabienté. Après, donc il y a raison pour la longue, na kena okota Friza. Na kena na longue donc 2 fois. Na longue na Stukas. Maliboso na longue na kena koti na kosa. Voilà, abandi komona moi salaire. Na kosa. Vous comprenez? Abandi komona moi salaire que na kosa ezalaki ba orchestre ya bato ba yebi kosa patron nango ezaki miezi eboma
bar Suzanne les qui na avenue université face à école Saint-Gabriel il y a Yolo Nord type on a qui patron à qui na bar na ye à cela qui ba kosako c'est comme il 3 orchestres kosako ça 1 kosako ça 2 là kosako ça 3 tant on a ko kota na kota qui na kosako ça 3 au banino wana ti après bah comme ma kosako ça 3 na longwe après na zongi sur na stukas bah bien na zongi na sur na stukas tant que na zongi na stukas tu évolues tu ko kende voyage mo ya ba Congo tu que tourner na bas fleuve to leki to ça qui boma matadi banana je crois sikoyo tant to komi na kata voyage to banaki na mo boule banaki na gare Isoki parce que to ça qui train na gare Isoki ya na zone ya Kisasa ona to ça qui siko train pour to kende bas fleuve base les Rwanda alors na bana bon wana na utubota moi nanga liboso après oui moi liboso azakuna moi nanga tout bana poto d'accord bana nanga tout bana liboso ti na ki na boti 3 na boti 2 OK donc moi mon boulot bana ja na gare Isoki na tuni bango mais ngana posa na louer palais bon bref moi dissection ti mais tu as deux drummers les Rwanda na stukas tu sais ngai na garçon mo féroce toqué wana tu comme ce qu'on année bon toqué un peu plus vite hein wana tu comme l'année 78 parce que la côte africaine en 78 la côte africaine en 1978 mais vers le mois d'octobre. Si vous raison c'est que longwa définitivement na Stukas. Na longwa Stukas définitivement parce que j'ai eu une suspension lors de la tournée. Na tournée wana tu organité boulou bon betting en suspension. Surtout en betting en suspension. Tu vois qu'il y a un côté banana. À partir de la cour, non, il faut zonga qui. Ma pressing appellar, il y a transport. Nazui navette, où il y a banana, il y a na matadi, et na kadsi. Na vaille na matadi 1 ou 2 jours. Pour que na mastananga que je salue en passant Kimble, capitaine à FCK. Yem tayama inga na matadi yazaki na master na yemo waki directeur na SGA ya le Rwanda tango na nazo waki na binote bro tu vas na ta 2 jours tu vas 2-3 jours na matadi après nazongi ki c'est quand nazongi ki la vai nanga oui na wana na sina longwe c'est quand sango pe tambolika na sina bref. Après, na Freeze va avoir le deuxième drummer. Parce que Moutagi titulaire na Freeze et qui petit Mando. Un bon drummer que son âme repose en paix parce que à Koufa. Alors tant na tozongi na kin na Vandi na Freeze va avoir le deuxième drummer. Ça testerait. Oui, non, quand un orchestre. OK. Si koyo mutu akene ili useki moya se moto na libandi. Ya viva la muzika. Si gotango moya sakei isimba kipindate. Si ko drummer wana Mando Star. Ngana yeto beta déjà na kosa. C'est comme bongo. Il y a Ibeginga. Le Siki a pas Ibeginga. Mais en tant que batteur, Mando a Ibeginga. Le bino, bozo abro.
Un jour, tu vas dans Ndaku, on était en train de manger, tu sais qu'il y a Missa Nanga Lidaï, il n'est pas Koufa, que son âme aussi repose en paix. Koufa, c'est belé, hein. Si Koyo, na mona ka porte Ndaku biti, kakaka, na mona oncle le Siki, hein. Koko, tu n'as pas appris à moi. Ok. 78. Ok. Voilà. Je crois que. Dès la story no change, ah, tout ce qui est vu, on a vu sur Abu, Malembe. Si quoi, na Friza. Oui, maman, na Friza, bon. Bah, on a écouté na Friza. Et puis, on commet na Friza. On sentait qu'il y a une démarche, nous savons pourquoi tu as vraiment na Friza. En tout cas, on a la salle de démarche, mon côté. On a la carrière musicale, c'est l'orchestre. On a celle qui demande pour la salle test. Et ça, on a ça. Tous les orchestres ont la quota. Bango mo balukanga. Kobana na Mirage Lisano, Stukas, Afriza. Na sala demande té. Ya bonde lo ya kobonde. No kobonde la té, ba ko zonga ka mona mai mouvement ali, ba bazunga. Siko na Afriza kuta bana. La kuta les rontanga na kota Afriza. Na guitare na kuta Dino Vango. Avec du devant ton année oui, na kuta Dino Vango, soliste titulaire. Na kuta Maïka Mounang. Na kuta Yaidi Mabungu. Na kuta Vieux André. Avec qui a ouvert en Espagne, à Koufa. Vieux André na kuta garçon mo pe Django. Parce qu'on a kuta percussion. Na kuta ki Mando. Na kuti Vieux Armando. Vieux Armando. Na poste na yo. Non, Vieux Armando a robé ta Munda. Mando a robé ta drum. C'est qu'on a eu en tant que deuxième drummer. C'est qu'on a chant, les gens qui y est mon vieux roche, qui est Sediambo, Mimilei, Diasikadi, Asikapela, oui, chanteur dans la Kouta Bangwana. Donc, Taboulé Rochereau, qui est Sediambo, Diasikadi, Mimilei, na Asikapela. Chanteur dans la Kouta Bangwana. Et où milité Asikapela Longwa. Mimilei pas où milité avec Olongwa. Et Sika Mbilabela Yakina. Ok. La Friza. Mbilabela, je crois. Si je ne me trompe pas, Mirabel a une Afriza, je crois, 1980. Avec les bossons là. Non. Mirabel a coûté en Afriza. Quand Afriza. Oui. Vieux Chab a coûté en Afriza. Dans le bien, les musiciens ont eu Kuta. C'est à comprendre. Mais c'est quoi, à cette époque, les vendeurs sont nini. Ok, bête ndoulé. Les parents bazali na palais. Vendeurs sont nini. Non, on a déjà un commun libre. Ah, on a déjà un commun libre. On a pixé comme musique dans la famille. En tout cas, pixanga. Habité. Pixanga, mais ne babaka au boti mwana, mais au boti mutema na été. Ça a été plus fort que moi. Oui. Malgré Nazaki autodidacte, Nakinga Moko, en français que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Petit à petit, quand on a côté Afrique, c'était comme une bombe. Ah oui, dans la côte Afrique, parce que moi, je vais te dire une chose qui est vraie. Moi, na yolo, na koli na yolo. Nga mira Suzanne là-bas. Bangembo to matamira Suzanne matin mir so tuni ba edede mbote lo sako. O tuni edede o tuni misa langa jamour anakin. Toujours matamira Suzanne là. To matamira to fonder musique afriza. To fonder musique afriza. On a la côte concert et à Friza, je crois, faut y aller 69. Venu, il y a Bruno Cocatrix, manager, il y a Olympia Aganakin.
Parce que la Frise de cette époque-là, c'était pas n'importe quel orchestre. Donc, il y a un temps où on a côté Frise, je rêve ou comment. Parce que vous avez une salle de test, peut-être. Non, déjà, parce que nous avons déjà. Le quoi on a déjà, il va zunga. Mais cela n'empêche pas, oui, mais bien sûr, il faut prouver. Il y a un moni, ça conseil, on peut ça jeune musicien, même dans n'importe quelle profession. Oui, c'est avec la persévérance que tu vas aboutir. Et qu'on va aboutir. Naï, dans la côte Frisa, au côté drummer titulaire à Zali. Donc, aux en a répertoire, au côté orchestre, aux en a répertoire, donc il faut bander la sikoyo. À zéro. Oui, parce que au côté orchestre, drummer a titulaire. En tout cas, on va taper la frise, on va taper la boue. Non, on est bandé dans l'humanité. C'est non, la vérité, na bombe en côté. Non, la vérité. Na bombe raté, ni bandé na on ni matin. Ah, na côté frise. Ah, orchestre pena na on mata mire. Pour elle a la vieille sesquin. Ah, mais na côté frise. Na mon grand prêtre vieux roche à Zoyemba. Te ne bandé na mois d'août. Yango pe sala nga bien te ne bandé. Mais quand même, au bêta quand même. Mais si koyo après, encourageant à master, na moi qui me l'ende pas moi na mon bal, au moni, nga na linga échec te. Si. Ndinga na kola na vie na nga na échec te. Donc on a persévéré. Il y a un adage français qui dit que la politique des terres brûlées. Cela veut dire quoi? La politique des terres brûlées, elle dit on attaque l'ennemi dans son propre camp. Donc ce qu'on a bandit kota là, ndenge mando azobeta. Abeta ndenge azobeta ndenge nini? Ma passage ya. Ah mais vous avez réservé. Vous avez réserve, vous avez doublure, vous avez titulaire, donc vous avez là. Petit à petit, au fil du temps, on a créé un répertoire. Banzem loko là-bas. Kamunga, banzem ambilabeli bandel. Ngamna bitango. Ok. Bamaze. Ngamna bitango. Ah bon? Mais bien sûr. On voit jamais la Frisa. Tu vois Gébélé. Tu vas Gabon. Tu vas Gabon. Les bossos tu n'as na Stukas tu vois Jaka. Tu vois Jaka na Stukas. Mbananga les bossos na matavien c'est na Stukas. Enfin je te nazuma simamuke. Tu kendaka na 77. Quand va vivre Salami tu kendaki il y a une période de campagne électorale. Tu kendaka na Mbandaka. Na Stukas. Ok, c'est complet. Wana vive la musique abazana na ba bongo ende na viva tokuta na ba Mbandaka mais na Frisa premier voyage dans les to kena Mbujimai na Mbosana to kena Mbujimai après Mbujimai to zongi ki na après to ke Dakar. Dakar oui, Dakar c'était 60 voyage au Kakio Batika Madilou. Tu as au Dakar, voyage Mouwana Madilou à côté à Frisa. Et tu as au Dakar, voyage Madilou à Tikala dans l'aéroport d'Angil. C'est quoi après Boye Mikili? Yo ce là on a so bien 79. Mais on a vu que yo ce là na Mikili. Non. Non. Na 79 tozongi kin. Tant tozongi kin. Vous savez combien de temps la poto? On a eu poto na 85. Toi na 85 quoi. Ouais. Non, parce que tout c'était étape T. Tout c'était étape. Pourquoi? Voyage il y a 81.
wana papa Wemba na oloba no voyage on a madilo atikalaka voyage wana il y a 79 oui poto kene Dakar tozaka na papa Wemba na Rigo Star oto kena Dakar wana tozaka na Wemba na Afriza na Rigo Star na retour na on qui après voyage moi qui à Berlin Allemagne na voyage wana ngana tikalaka na tikalaka parce que bon moi pas complication moi là na tikalaki basalaki une semaine je crois bazongi to continuer ti si on a 81 ou 80 donc il avait la côte à Friza voyage moussoye il fallait que les Suisse batika biso to tika la ke belé to tika la ki ngai Kaber Tumba vieux Michel Sachs vieux Gérard Diassi to tika la ba misebe to tika la 6 personnes ce qu'on même c'est bien non ba bon absolument côté kana ika ba même sorti na aéroport oh batika biso bien na modernisme ba même sorti na aéroport ko sikoyo en aéroport lycée bimi wana yaki Air Zaïre les wana parce que bazako tia listing ya ba passager siko tant to côté na hall ya aéroport to que tu go tali listing natala bina bo amoni ko mona ngate sikoyo na ye marambo na bengi maso wa beta trompette na Tumba na bengi ngap no yo moni ko mona na liste ngape na moni ko mbote ya ndo beta toi qui na Friza bisoto OK baki ba trompettiste ye na Kaber tu ni Kaber nini rien sikoyo elo mugeza ya bizarre siko tant vieux rochaye abengi Tumba Tumba mais na bosse ni valise nanga na limité est-ce que ko que nous olanga valise nanga sikoyo nakati aéroport ya betielo quoi vieux a feinté siko Tumba na bosse ni valise on le mané que otika la na lobi na ino abi na bosse valise na abi la bosse ni valise nanga na limité est-ce que OK na chauffeur que nous olanga valise ba mona bendi tunga mwana maide siko ne via le bini o te via le bini que nous a valise nga ngabite tu maya clarté il via satino que nous a valise et puis avion kalaté aux avions yo que nous a valise avion t'es na limité siko maman pas les recoquis air vol ekoki batu air embarquement ekoki sikoyo le siki a télé mais voilà vieux rocha sa kota bomona ke kutenda na kota ki vieux sa kota kenda atika ba conseil pas oncle le siki le nanyo le siki vieux oncle a télé na porte batu mono kota ngana ya boyo zilanan bomli bono ke no apesi au passeport tel mabo yoka te papa ngana yo te yo zilanan Tumba pa ibo zilanan Kaber ibo zilanan Diassi vieux Michel Sachs tu sais que moi ce qui 7 musiciens Bilabel à sa côté à côté d'un avion si voyage à 81 voilà Bilabel à côté premier voyage naï talara na ba moto ayi na ba non wala kuta ça non oui wana tout ça ba kamunga bani moi c'est sikoyo bazako ya ko sala ba enregistrement ya esuyo wapi sikoyo batika ko bongo sikoyo bakina na dumer ni mando bakina mando mando ndaki titulaire bakina mando sikoyo tant tikali na aéroport wana batiki biso
tout ce qui va parler, va passer sur le transport. Oh non, Bolanda, mercredi. Semaine prochaine. Tu vas un peu plus prochain. Bolanda. Mercredi prochain. Rien, Tolanda. C'est quoi? Comme on paye. Bon, c'est combien de temps là, Miki? Tant qu'il va bêter, qui va. Casser 3-4 mois. Peut-être 3-4 pendant tout ce temps, vous répétez. C'est quoi? Non, il y a des solo. Donc, c'est quoi? Sotikali Mbalamoko. Garçon moto, tu banane musique na kin. Comme les Zincs. Moi, na Congo Brazza. Aïbenga na kin. Tant tu banane musique na Baluna national. C'est autant que bro, Batikali, Bonaboye. Masana yebisi siko vieux moko ya Congolais à Brazza. Comme Lucien Kimpuni. Faut que tu sois mission. Faut que tu sois bro parce que tu peux avoir un instrument sika. Je m'en avais un parlé bon, on n'a pas petit moyen ou bien comme les passeurs mouchia. Oh non, batininga na ulukayo photo que na Brazza. Ah bon? OK. Mais nous avons besoin de trompettiste moko. Tu vois, on a contacté Kaber. D'abord, ça a été tu es dans le coin, baba na sona kutu. Tu as décidé de se lancer. Kaber a dit non. D'abord, qu'il n'est pas un mot de photo zoa tumba. C'est quoi yo? Donc, il y a un tumba. Article il peut aller à transport pas. Ok. Brazza. Toké pe Brazza. Toké na orchestre wana kamba. Ezaki to bano beta na orchestre wana. Papa to bano beta. Sikoyo. Orchestre on peut l'air moko yaki bena succès makasi te. Mbala moko na kata Brazza. Cop Monsieur Botami. Cop Monsieur Botami. Cop Botami nini. Nakasi Oibi Zinga Augustin Zinga ya trompettiste ya bana OK Zinga na Augustin bana ko beta na kamikaze siko Zinga na Augustin bake na hydromusique hydromusique ba somel bango ba instrument bake na hydromusique ouais c'est comme si ça va parler je me obo to mela na bar mo obo kana na Mongali. So pendant tout ce temps, via ta lettre, non, mais il y a une chose en Afrique, ça voit Congo. C'est quand je ne me pas. C'était un certain vendredi. Voilà, orchestre Kamikaze Loningisa, il y a Yulu Mabiala et Betara chaque vendredi na bas Congo, na Macedo, na Bax. Bax City. C'est comme ça on vendit na bar mo ezaki na Mongali wana na coin na posani ko soki le makambo soki nini bar mo na comme c'est un garçon mo chauffeur na ya le non ko bino vandi ka boy le vendredi kamikaze zobita soki mo ezali na pesa bino mo transport to kutana na Macedo et bon OK na Back City na bon OK. Donc on a bien sûr on va dans rue Banza, rue Banza na avenue La Paix on est à pembeni. Donc il a parlé de changer bilamba, toujours taxi to komina na Macedo. Ko kitaka to kiti na parking ya Macedo. Donc mo boule ça qui na kata la salle. Non mo boule ça qui na kuna na kamikaze. Ba mise balongwe. Ba mise balongwe banani Zinga Augustin na petit Lila c'est drummer. Baké hydromusique. C'est que tant que tu commis madame Babé. Serge va vous te koufa. Serge qui a beaucoup de Serge Lenvo. Tant que moni bisalo bien. Dieu merci. La boutique n'a pas bango. Koko t'en as sur kamikaze ngwana. Tu négocier abi ndenge vous allez avoir. Batu ni Kaber. Vous allez embouchure na yo? Oui. Tu m'as embouché la trompette yango. Abro, nze momoni ko beta. Ozuka baguette. Mais na kuta pe drummer na kamikaze. On le machine.
kokota na biso kokota na biso kamikaze yango wana tant tokote siko kamikaze tu évolué tu kosala baalbum ya Mamou une fois deux mabe Mamou ti après obika maka musique ndenge ezalaka lare komo okota trop bamasa kaka ndenge soki bakomi okopere baliaka biso likonda nga mpe babiloko abongo elekaka te ti après vieux rochero sikoyo afrise ekutaki pointe noire ntango afrise ekuti pointe noire ezozonga kindu sikoyo vieux rochero akutani na petit na biso moko installateur bilebile sikoyo moko vieux rochero atuni bilebile boni abisango te vieux rochero atuni bilebile abi boni ya bro non atuni nga epai ya petit bilebile abi boni ya bro bilebile alobi na vieux rochero patron vieux bro aza bien aza na ye yoka lingala ya vieux rochero alobi yebisa bro numéro matricule na ye ezalaka kaka na fiza songa mpe nayebaki te mbala moko namonaka peti yango ayelere moko vieux bro tokutana vieux roche alobi numéro matricule na yo ezalaka na fiza bamo nabendi boule ta nabendi boule ngabia vieux na besoin na nga mbamona siko nayebisi kabere ngabi omona kamikaza tokende poto te wana biso ti na braza nayebisi kabere ngabi mwana mai ndenge toali na orchestre tokende mikili te po tokota mikili po tozongaka wana toza na 84 précisement mwana mai po tomata mikili fo tozongaka na friza wana biso na yulu ekomi malere moko benda bika balare mobulu tovandisi maka tovandaki très bien mais sikoyo soki otali na disque oyo ya album ya yulu une fois deux mabe tanga omona batteur abro nzema succès ya makasi après ntango babandi makambo mbongo eko mobulu po tokobeta vendredi macedo samedi na zo dimanche na rompe bifuiti après concert na dimanche na traversé na kekine ntango siko na kekine nakomona oncle los abi noche wana bafo mouvement fozonga kaka bref kozomna baka na résumé kozonga na biso afriza yango wana via tuninga ndenge niboni kabere nga kabere azoya le lendemain nango ti lundi kabere mpe azongi kine nde tokokuta na vie tozonga afriza na janvier 1985 wana bozonga friza tozonga friza ngai na kabere sikoyo voyage ya mikili sikoyo esamaika sikoyo voyage ya mikili ye ndenge ni voyage ya mikili ye tant tozongi na 85 wana voyage ya liboso tokendeki Burkina Faso toke Burkina Faso en plus ce qui était bizarre tozwi avion wapi na Brazzaville na mayamaya sikoyo na kati ya mayamaya tokutana président yulu na aéroport na aéroport tozonga prise siko tokende Burkina Faso mais tozozwa avion na Brazza ayebaki ko ayebaki bon badetail mosusu mwana oloba ngo ya te parce que tona kati émission tozongi afriza toke Burkina Faso tozongi kine tant tozongi kine voyage moko payé ya Guinée. Voilà na 85 wana. Na 85. 85 biso tozongi na mois janvier, na février toke Burkina Faso, ba février mars voyage moko ya Guinée. Pardon. Après
sikoyo photo ya poto na juin on a confirmé sikoyo donc donc sikoyo photo ya poto na juin donc complication ebandi comme oyo longwaki non okimaki okende Brazzaville bino sikoyo ntango tozongi sikoyo nzambe ya nzambe nzambe tosambelaka nzambe soki asalobaki eloko wana eza ya yo ata mofita akoti pamba alors sikoyo tokomi na fin na juin 85 sikoyo foto ya poto alors ntango toye sikoyo namoni kabela akutaki na tipka lere wana no akutaki na seben aye ono bro il faut tozala na seben na ba 14 heures parce que faut que nous soit tokatisa beach il faut que nous avions na Brazza sikopa tokomi na tokomi na seben mpe tozwi ba taxi tokomi na beach Ngobila ntango siko tokomi Ngobila tokatisi toke Brazza tokatisa Brazza c'était un certain jeudi jeudi oui un certain jeudi parce que tokomi siko na Brazza ba visa on dirait ba visa qui prêté c'est que tokomi na Brazza wana dino vangu atikala lakini dino alobaki na mwa conflit na vie dino alongwaki sikoyo ntango tokomi na Brazza sikoyo toaki na tourmere mosusu oyo aremplaçaka nga kua ntango na longwe jetri sikoyo na Brazza ntango nazongaki afrize wana nakutaki 2 tourmere donc plus yo esali 3 nabosana ekuti kosouligne ntango nazonga frise na 85 wana mois ya janvier nakuti 2 drumeur mando na jetri mayo nanga sikoyo tokomaki 3 drumeur sikoyo tiler moko pa mando aza koya su te mando akende badino bakosala sikoyo orchestre nini mando alongwe jetri atikali toke sikoyo na Brazza tokutani na toke na jetri sikoyo ntango tokomi na Brazza tuvandia ba visa mobulu et comme siko samedi na tongo siko photos avion bon mikili siko yo réunion ekoti va vanti bino non réunion ya ba cadre administrateur ba administrateur vieux Rochero patron vieux Modero vieux Chaba chef d'orchestre le siki appelé cadre côté réunion nini parce que on va une bande bosée c'est tout c'est là parce que c'est ce problème la suite problème c'est ce qu'on ngai na petit moko ba robeta mbunda nani camarade ya ga atala ko zaiko nani non ba bitana ina banodeo garçon comme ne gilongi a robeta mbunda parce que ba non surtout qu'il a jetri moko ça faut pas voyager à moulay trop il faut à Brazza kapi na ibina ngate pa moko non yo voilà je samedi nga va ina non nganza masa confirmer ngai que mbalo na okende si comme bala moko na morika oncle ai abio noche zaba saka ba danseuse na mona bien c'est confirmé pa kamati passeport à Dino apesinga wana c'est wana ya bangula te bangula te elonga Dino penza parce que ngala Dino tokala moni te mo ba from moko kamati be Dino apesinga passeport na papa to continue avion le continue en avion ce que temps avion décoller vient décoller c'est que obligatoire to longola la ceinture vieux Rochero par la longwa na kiti place avandaki ay place na zalaki bro
après asali kisi ya basakata nabi or kapasa na koma osambela makasi. Bon bref, c'est pour te dire, pour résumer que nous avons ce qu'on appelle plan wana. Vous avez eu. Ah, vous avez contesté à des. Sikoyo, donc quand on a poté wana, non il y a même pas mon. Na tika la kipe. Ok mamba mon. Na kima te na tika la kipe. Ah donc c'est bon. Kima. Yo bela mamba okala. Utima mamba okala. Non. Mwana mutema le wana yebi ke noni na okenda wa. Ah. En tout cas. Non, na nga ozonga. Boule la na zonga king. Mais les mon avani una. Yoka na yo za la. Ah, mais parce que tant sikoyo. Tu vois qu'il a janvier. Ce qu'a fait à faire zonga na kasi to beta ba 10 mois. Ah oui. To mila ki na poto. To beta ba 10 mois. Na kasi a fait il fallait zonga poto na mois d'octobre ou novembre. Sikoyo fallait zonga siko na avion présidentiel. Les rona Mobutu mutaki président. Sikoyo tant to komi na gare de Lyon. Dans ces mots boye Magui il pas koufa que son âme repose en paix. Le coup n'a qui na mo estime nanga parce que avec ayeba ki moi sinanga banda bo mwana ba mo ka beninga bi abro sala attention so zongi kin ouais sous poté ba au final au grand bouton dis est-ce que va moi. Mais hier le gars avec une moi copine il y a vieille chaba. OK. Donc évidemment mieux on ngeli. Donc va côté réunion. Ba ba bro on a komona ce gars zongi ki na rêver. C'est on appelle ba team singa partir à gare de Lyon. On a gare de Lyon destination boki. Toi que Nice. Pour tout que nos avions essentiel. Ah. C'est quoi l'icône appelé bati suna l'icône tenga bon. Attends, on dit qu'il y a Nice, na benatama parti, on a comme ça, on a de la mer. Ah, donc on appelle Nice, le bec, rien. La réalité, oh, bah, mon akata boutou, on a gaga. Na qui la moi enceinte, moi, oui. Na te qui la moi caber. Il y a un ça filmé. Non, caber, à qui moutounanga, tu peux coopérer bien. Ah, il y a quand même que. Ah, na ibi senga moi na mainga otikala. Otikala parce que na moni que surtout que ba kin ma trop ponanga. Azaki soki na combien de francs na bosania a 40 mois là azaki nango apesinga yazu baba flona parce qu'il y a un projet azaki de moi sina azaki oteka je ba book na ba kin pour ba développer et solo na bango ba. Tu comprends na tikali à 5 heures 5 heures du matin 6 heures 5h30 toki chambre mo na dodo munoko nepsenga mona menga bendani ndeko bimana na hôtel na kepe na libanda hôtel mutumo lo wanza na plan na e mutumo kare kufaki abitini kanga atini ke kare pele atinga na gare Nice gare Nice ti na payer 30 ti Marseille TGV Paris ce que tu as pendant Bambulo Sena Friza on a foutu quand même nous un salaire bien et vieux côté Likonda non bah salaire ezaki salaire ko zwa manango hein selon biki ba futa biso te wana kuta donc vieux côté on a direct ako futa biso mais bon c'était pas mérite était quoi donc n'est-ce que compréhension moi wana c'est là bah futa bino Likonda mais c'est pas ce que tu attendais. Ouais. Vous comprenez? Moi, on a besoin de donc, vous avez un salaire monté, qui est toujours à si, les bandelitos, tu côté frise là-bas, 78, bah, on fout absolument un bulletin de paye. Après, moi, baby. Après, moi, baby. Money. Tu vois, comportement vis-à-vis. Vie à un patron. Mais bon, au moins que. Makambo wana ya ba salaire ya ba kanai ya makambo banana ba vie calé hein donc c'est que musique na besoin de ba kanai za mamba solo kanai ezali donc nous pomona ba kanai kanai ezali muto wa lo ba ke wanga na ke kanai ate wana kosi donc nous le so kanai ya bosala kanai ezali
ya omoni kana yango ti botiki héritage ya kana eza kana penza oui osati plan kino awa pena nde na boyi donc nozwa kanai na ngai ya kanai penza tobeta baenregistrement bosisi enregistrement na renapec enregistrement esili boko bobiti mpe pied outi renapec botobolizo na kisasa ti bokweka matonge boke yolo tobeta bapied oui tobeta bapied mais bon ndenge nalobaka que ndenge bafrançais balobaka à quelquefois malheureux bon osali par wana nde mais sikoyo to ke devenu abro lelo abro elaka tikali na mikili asalaki nini abro ntango atikali na poto moi je suis trop attaché à la famille ntango natikali na poto ndenge kaka basystème elaka ntango mwa mokanda ebongaki nabandaki kayu après nakanga mo bala nabendi madame nanga ok madame nanga ya nga natikali na 85 mwasi nanga ye poto na 87 ok donc 2 ans après kanga bala tokosala basociété moko na wash color na pantin na Didier Moumenga comme ministre ya information maître Samouzu petit na biso Bruno Malandi là que je salue en passant bango m'encadrer na poto ok to vandi to beti boulot ti meraye donc meraye bon boulot pesi là qui to ke badre ti to kangma bala bana na biso misato batika na kin aiki après ok voilà sikoyo lelo oyo conseil oyo kopesa bajeune oyo bazobeta musique lelo parce que déjà nko wana ezalaki et puis nko yango ezocontinue sikoyo bajeune oyo baye na boule mpena ya ndula solo conseil okopesa bango conseil azopesa bajeune ezali moke oyo bazopesa yo moke oyo bazopesa yo il faut yeba kosorganiser. Parce que aucun patron dans le bango bien, aucun patron musicien a appelé la boule qui beaucoup de concernant la présidence, papa c'est un sous 20 000 30 000 dollars, aya tia on a mis ça, alba qui bana maiboya to kata musuni. Alba bon. Quand on a ben dans l'icône à Sani. Akena on a bendi administrateur na bon ndenge ba salaire ba combien bon tiens bon prime pour se monter sur ba 200 dans sur ba 500 donc moi ba la ba ko pesa yo faut en maele ok on développer on créer moi eloko moko zaniti moi unité de production na yo omoni on créer moi eloko parce que musique maintenant biso avenir bah concert wana vous avez clair ah non non ici là ce que tu bani na ba Michel congolais après ba Michel Zaïro à l'époque Michel ali mbongo loko la vieux roche azate mbongo gouvernement te gouvernement te musique vers qui saloma ngalobi parce que Rochero c'est un grand compositeur Rochero a limbonga musique qui n'a pas composition naïe. Grand chanteur, a ça la composition belé donc à travers ba droit d'auteur naïe, à travers banini a zo pe ba opportunité et belé. Donc Ali Mbongo bien en tant que chanteur, musicien, chanteur Ali Mbongo. Bando sigala wana bo tika komona nationalité. Ah si mais justement parce que tu ne m'as pas posé la question. Tango ngana tika na poto na 85. To bana obeta liboso na Kofi. Tango tikali. Tango na tikali. Ta bana obeta période mona Pepe Kale. Soka ye poto. Pepe Kale ya Kale on a écrit na 86 je crois. 86. Mais il y a 85 kaka. Mais il y a un drummer te. Parce que bah soliste nga. Voilà qui n'a pas boing banin. Nga na beta album il y a Pepe Kale
hommage à Docteur Nico. Ok. Ngam na beta Drumoana. Après, tu as eu la connaissance na yebane na Kofi depuis Bakin. Na Kofi Olomide. Oui. Na beta na enregistrement na beta disque ya Kofi kutu ngamo na bosana kiango yemo mtara planga o jirmo na poto alobi abro bosana ke yo beta disque na RTNC. Alors travailler leur mona garçon moko qui peut drummer ya ancien drummer à Friza Ringo Moya akufa na poto. Bon alors beta na mais et aussi ma pénalité. Après bah au Benganga parce que Kofi ataki Amina Fafa de Molokai. Ah loko apiti benna ba Fafa non faut abro. Bah ko zwanga. Des sikasiko to bandi mouvement na Kofi na Paris. OK. 80 alors pour ne pas exagérer bah 86. Le Robert avait quand même l'album sur Beta. Oh mais na Kofi on est resté longtemps. To bandi ba premier concert na Kofi na Phil One la défense. Phil One, je dis bien Phil One. Tant que tu écoutes ce qu'on a Kofi, to bandi ba premier concert, to bandi na Phil One. Na Phil One premier concert on est alaga Rigo Star na solo, ping pong na accompagnement, na basse Dadacom, na drum ngai na mbonda Viermando, na chant Yemoko Kofi, Reddy, Luciana, Fafa, na cartouche. OK. Après, concert Sili, Baeko Kanga Phil One. Bakanga Phil One pendant Bakanga, c'est ba Putulu, banini, bon bref. Tant Bakanga musque to comment beta na salon Olam na Montreuil. To comment beta ba concert kuna na ba viva banini. Bon, na Kofi tu évoluais l'air Wana, je te dis bien. Moutazaki producteur c'était Rigo Star. OK. C'est Rigo Star qui produisait Kofi. OK. Oui. Oui. 86, 87, 88. Ti bisona Kofi, tu es au Kabwana na 94. Wow. Oui. Tu commences na 94, tant que Kofi a comme il y a un musicien là. Si comme ça, tu es côté moi, tu bani ko beta na Rigo na Mbiliabel. Na Kofi, on est resté longtemps. On met quand même quelques albums, il y a Kofi. Na Betty Maradona. Betty Maradona. Na Betty Mbigidi. Bon, on a couplé, on a qui batterie programmée. On a un refrain. Mais parce qu'après, Kofi a eu un petit juju, comme on travaille dans le studio. Mais le concert, on a toujours un concert. Tu as Kofi na 94. Mais côté là, ça va. En tout cas, dans le côté Mbongo, tu as Bébanate. Azar peut s'en cacher parce que Azar aux absolus comme un requin. Que on doit les aller. Oh, abro, concert est à tel jour. Caché dans les ronds, c'est 1000 francs, 1200. C'est bon, bien sûr, caché dans les ronds. Tu sais qu'il va missionner, des gars, les lois dans le quartier latin, tu sais qu'il va requin. Mais, tu sais qu'il faut faire partie équipe naïe. C'est nous qui avons fait les débuts. Il y a quartier latin à Paris. OK. Maintenant, la relation, on a été là. Nous avons un conflit n'a été. Non. Moi, je ne suis pas un conflictuel. Mais je suis et là, on a ma benanga, on a une injustice. Ma benanga, on a pour les nazolo parce que attends les lois vieux bakenda
totikali biso na biso ba musicien mais au moins attends suma cop moye ba tama cop amuke mais tozokoka koyoka na te tant suma fola moko boye bozokoka koyoka na te vous comprendre maintenant Kofi personnellement moi ba quoi kamike zoama mais ça ba quoi qui a l'inité mais le côté mbongo la zone na problème mbongo te OK la zone n'est pas mbongo voilà c'est quoi pour toi aussi ça place entre les mbongo vieux roche après l'air ayaki miki beaucoup tani oui tango c'est quoi pour reprendre kobeta na vieux roche tango via zongi abando ya poto au départ simbagité alinga tout parce que biso wana biso to beta na mbilabel donc pour la vie à mon accord ils ont quoi trahison ils ont bilabel na barigo de to yoka ipe ça ya solo ah non mais ngana za jam ici à Friza tena binde to yoka ike bilabel na rigo comme qui bah ils ont ngoli kama bomba te na ngoli kama bomba te ba comme bon la col bango a té mais bon moi relation là qui on comprend moi relation là qui mais et le vieux rochura c'est plein nangote envers ngai personnellement bah il dit ah bro mais nanga il va ma solo bon sikoyo akwana kina mbilabel wana mbilabel na vieux relation qui bien té l'on vient pendant moi moi nganzi on va comment va leur quoi vous comprendre si mais bon après mais vieux à ce qui n'a choisi je n'ai pas répertoire la Friza bah mais qui cause ba drummer ba juju non ici mbaté je te dis la vérité même si les loyo je connais, je maîtrise le répertoire de Friza. Dino azali on a yebi je me na ligne comme ça la politique il y a autodestruction té na bana komi comme ça que ngala za boité na répertoire de Friza na yebi yango. Voilà. OK. Maintenant pour tout ça na olinga obisa no batu musique odondo beta musique obino bo beta ki ndemo za kiso simbiso va na batterie na londo mona baleki na yo est-ce que différence mo za malgré musique za ko évoluer mais est-ce que différence ezali to oui différence ali pourquoi parce que moi tant surtout banaï ba musique chanteur dans la nzembo on ça la couplet na refrain vous comprenez moi chanteur à bandi na par exemple le cola nzembo ni na koloba na le baloko ato mazé essaye na couplet na ngote couplet après aucun refrain ataba eluza on na ye eluza ngana lingaka bakama après continue na animation bon lita be moler tumba baboti na yo etumba wana couplet mais après lita be mbako tellement lita ko kota na et ba musique saccadée bala moko mais bon il n'est pas dit que tant on kota na musique saccadée bala moko que obungisa elengi ya nzembo nakopesa exemple lelo ba fali azosala rumba eza surtout tchatu ya mbala moko te azosala rumba na ye mozomona rumba love mais azosala azolamba mélodie ozo comprendre mais eloko nga nazosenga thème ya nzembo thème ya nzembo ezala enrichi c'est-à-dire nzembo za sous le dissertation te kwa ndeza ikana voilà musique comme ça mabanga ndé qui moi trop ba musicien azongisa eloko na elengi ya koyemba ça dit quelque part musique na biso ndike kufa musique kufa goût na elengi pena musique non parce que so yoki lelo na pesa mo exemple na pesa même lelo na baliye mo lita bembo parce que musicien na vandi ni moi mingi tant lita zoyemba nzembo moi si
yosalinga pasi na motema nayebi natikaki yo na ndako nakendeki na mosala ya leta ozomona azoyemba il s'exprime ozo comprendre il s'exprime après akomi mbala moko maman ya lantina oh ya lobi oh ça change un peu ça change ça change donc eloko nazosenga tozwa mosala wana ata biloko ya tout droit eyali mais tozongisa mwa elengi wana ya musique ozosiki ndenge nini kozonga oui oyo bazosala ngo bali oyo bazosala ngo bazali mais makambo edeforma bongo mpo anikasi ligne oyo bino botikaki ekenda boye ndeni ligne etengami parce que omoni kala ezalaki ntango bosala nzembo basali nzembo avant bokende enregistrement nakasi ndeko na ngai nani niboma alobaki yango na émission moko boye ekozala soki tosali nzembo avant bokende enregistrement bobeti yango mpe na bar borode nzembo borode yango tokomona peleke nzembo ebeli yango lere na biso wana tosala baenregistrement ezalaki baenregistrement tosala lelo te tokende baenregistrement bobino tu bozwi bainstrument boke te pas verkis te pas vieux bokelo allez prêt tona renapek allez tozobanda 1 2 3 4 pas bobandi bino tu mbala moko toso mutu moko abebisi baoblige bobandela mais lelo ekoma oye loko ne pas sec bina sawa mutu moko guitariste rythmique atie na base asali programmation après chanter na ye atie voix témoin yakalizaki bongo te oni nga eloko naosenga kaka bandeko na biso oyo bazocontinue encore dans le métier musique eza mosala ya bien mosala elengi nalobaka ojonga mosala bozovoyage koluka passeport te bazelo passeport mosala elengi suka na boulot malgré kana ezali mais eza suka na boulot soki mpenake biso ndenge tovandaka boye bafisa wana tena soki mpena bavie bazalaki mpena bafuta biso normal te tolingi ovanda na bapoto te toyeba tolingi ovanda na bapoto te pourquoi tolingi oluka nini donc eloko naosenga bandeko baleki bagrand frère banani bandeko oyo bazwa kocontinue encore na boulot wana tozala assidu tozala mpena tomipesa na boulot yango bien totika travail baclé banda totya banda 95 donc 95 ti lelo nzembo nini oyebi oyo ebimi oyo okangi 95 banzembo eleki ebele te oyo moko oyo ya musique nyonso kaka moko oyo okangi atema couple moko te eza ebele ah oui 95 eza kala te ah oui 95 c'est longtemps bon toye banda 2000 nga lokuta mabe te je te dis la vérité je dois être franc envers moi-même la musique comme telle n'a parlé pour nous non parce que oui était maman la modèle sauté non na kunyo kaka mingi bon nanyo na Orléans non banze ba bien zali ba mise ba sala musique a bien ba ali confiance à la musique a bien petit onani ouais Nicolas nani fallait pas ça banze la musique a bien oyo nani comment ça qui pas wira nani faire non héritier à celle peut banze ba bien mais en tout cas aucun retenir on a mutu té ndenge zaka lo retenir mbeya retenir té tellement que ça trop bango presque tout bango beta nitika presque ndenge moko alors pour retirer nzema mbote ko passe voilà to comme la souka c'est juste Toyamba qui vient la biso abro
Au moins, il faut que bon ça. Parce que quelque part, ça t'allait bien. Mais tu vois, tout n'a pas 2-3 jours passés. Abi na bon et puis musique na bisela bino na yebi musique na ba musique bima lelo en tout cas ya ebité moi muke ndenge kuluta lobiawa oka moi fali oka moi héritier na ndenge mabete sans polémique mais on dirait que blo ozozonga ka lelo moko on dirait que moko ka tinga moko moko oka pe moi faire mais on sentir que en tout cas bazaka esika moko est-ce que on confia que na maman tata mobimba donc pour au moins que parce que quand alaki na wana boza d'accord nanga quand alaki so nzi bio moi na bato mona baki ba ako papa excusez na préciser le moko tant que ce banaki ba lero wana ce qui tuka sabeti oyoka tuka sabeti ce qui tuzai na beti oyoka tuzai na beti ce qui zaiko beti oyoka zaiko beti ce qui le simba ebeti oyoka le simba ebeti ce qui roshura beti oyoka roshura beti ce qui ok jazz ebeti oyoka différence mais lelo non. Quand tu passes des personnes peut-être aussi ça va biso. En tout cas, na pesti ba master nanga ou ba yebinga à travers musique ba master nanga ba Dino, ba Kaber, ba Tumba, Kofi pe to beta na Kofi ba boule belé. Je te salue en passant pour ceux na tangi communauté moni mutwala. Mbo Teatro, Sek Bidens, Popo Lipo, Dino Vangu, Tunanga, tout ça là, Bango tout le temps. Vraiment, européen, aux États-Unis, Vieux Modero, Mbo Teatro, Wawali, Kaye Madoka, tout cas Mbo Teatro. Ngana ye olelo, mpoto yokana mama, ngana ye olelo, mpoto silisa. Kanisa mosika engana uti na poto na ekotala yo ebonga kitomonana naleki kutu na kranka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapi tutu ae Jean-Claude Mabonzo, Africa Business Center, il est dit la fait Mbongo contre Mbongo tutu mwana ya sefa mama uzali wangai wa motema tutu eleki ya kadima semeki ya ideta yakos na poto masolo se ayo dolido se kapela maloba se ayo sami kapela masolo se ayo Joana Angola na maloba se ayo animenga masolo se ayo mama ara mwana ya sefa oh bote naturele mama tutu mwana ya sefa mama